ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission to le belamboka Congo na pesi bino mbote bisika no sowezwa mibino. Tika ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino. Na ebisa kibino ete na émission to le belamboka Congo ngamo lobeli ekolo Congo océan de la presse congolaise. Na lobaki na kolakisa bino makambo nyonso o ezali koleka mboka la biso. Ata ko makambo azali baike pambate eto uti ko zopena mongolo to ya lettre ya Lorenzo ya Angola boko sola yango kaka awa na ABC mais sika awa to kitaki na école les élites pour la kotala bana oyo bazali ko sala examen d'état boko landa bango pena na bokebi nyo solo lenge ni bala baleli lo lenge ni bala balobi baboti wa bango ba misimbisi biloko kasi yambona pesa bino lo lenge ni bala balobaki esengeli penza la pesa balandi minene ya 3W ABC One mbote pe mokonzi wangai oyo azali bongo na États-Unis la patrona mama Chantal Ayao bozali pena komoyo kala simandenge bana bazali komo déranger mwana moko azali kolela ete misolo na ye mibungi kasi makambano soto kolanda yango pena na simande bomona azali pena ko beta porte école ete baninga musu bazali na kati balobi na azela kasi bino moko boyebi mentalite bana biso kozela penza za la kalisumu pona bango yango na lingi koloba ete la patrona Chantal Ayao mama mapasa na pesi yo penza mbote bisika ezwami yo penza pe mbote mingi na Bianca yo utaki kosilisa ozomata université na Rebecca na pesi bino penza mbote ebele nzambe azali sima na bino soki boche kondima nyoso oyo kokoma ekozala nil et sans effet yango la lobi penza mbote na yo mama Chantal Ayao mama mapasa na lela yo na motema nanga mobimba Sandra Nila mbote wayo bana bazotanga baleli ebele Dadi Boyembe Sandra Nila mama Mboyo Sylvie Mbenza Chantal Fitina Rita Mawete na bengi belo po anini bisika lo sobozali boyo kambela ya bana oyo soki botindeli bango tali sungi mukie na ba oyo babengana ki belo bango basala examen te lokumu ya nzambe kozongela bino po ete baboti na bango baza penza konyokwama nazo yebisa bile baza konyokwama bokolanda bango kasi na lobi mingi penza ekolobeza te pamba te ba programme angolano Olga Lompingo lobaki ban examen d'état bango bazolela la reine yo na mokitani yo Florence Matondo Mido botindela bango ata mwa moke bakosepela po ete ban ebele basai na bango examen d'état te ba mobengala ki bango po ete misolo ezalaki te kasi mboka Congo toza kokende wapi pe tokomi wapi na lobata lokola l'agneau sans tache mama Denise tokosuka wapi bolanda bino moko ndenge nini ba étudiant ya lobi tope oyo bozoloba jeunesse montante oyo koya ko soulever pente ya baloki botala bango ndenge balelaki bongo tokozonga na plateau wa biso ABC One Television ABC One examen s'il est avant parce que banani to sali to monique to comprendre to sali bien et on to bimi na biso pas avant mais ça sir penza ko sali bien na sali très bien to ko monote na fin nango a wala ba résultat bani kolela te non lela te na sûr c'est quoi nini okoloba la gouvernement parce que bozali ebele o bosisi ba classe misale ezate bon l'autre aussi ngala bango ezaka moko ba soutenir biso parce que jusque là to ba o baza kuna sima ba so ils ba diplôme avant biso non ba ju misala te donc biso ba peut to zoya ba sunga biso ba sunga yo kama na biso parce que futur na biso futur na ya Congo za maboko na biso merci beaucoup kasite te zai makasi vraiment te lelo bossel examen c'est le culture générale osa sir penza que comment qui peut malamu pour vérifier penza ba question na répondre bien oui c'est vraiment et c'est tout le monde a bien collé la télé sima parce que bolobaka to kati uniforme to saliboé mais na sima nango to kuti bilo collé te nanzambe nyo sekenda malamu sambelaki na sambelaki makasi bon balobi na biso ke ba para lobi ba nyoko maki parce que lobi ba misu bazuba makarote po basisi ba mbongo te bilo siko l'école na bilo zaki ndenge. Oui c'est pas ça qui o ba ko sim sablo bazaki etant au foot à moi bien ba monique ba ko favoriser ça là tant aussi ça au foot en bon Mona aussi le gouverneur Kimbuto asira ki ba para ete ba pesa bango mbongo la bango soki bazwi mbongo te ba pesa bala ba ko sala examen mais lelo ezala bala ba yike pe ba koti la ba salte po ete ba para bazwi mbongo te ko futa mezalité ba para bazali ko nyoko ba fonctionner bazwi mbongo te la plupart bana baza ko tanga ba para la bango bazaka ba fonctionner monsieur ba classe ete ba boinde ba bize éducation bana bango gouverneur de la ville à Kinshasa le kana otala makamni ezali ko sala bana ba yike ba sala examen te po ba para la bango bazwi misoloté ba préfet ba bengani bango bo pesa maman na opale laki maman nga lelonga na leli est tellement pour na kaka ba futa mnini mbongo na bureau parce na leli papa ko tazo bela zone hôpital
mais basali ka tout bafuti mais to sali pe examen l'équipe bien l'équipe nyonso pe ki toko vous mettre au CPL mais ata lobby peut-être toya to ça susu eleka non bien bozali koyoka ndenge ni bana bazala makasi baboti la bango baza kolela bala bango baleli gouvernement congolaise bokende boleka la télévision lelo ya koloba ba préfet école ba libérer bana po ete bino bozali ko futa bango misolo te botika kolelisa bana ko bebisa bango moral muto akele ko sala examen nano a participer l'épreuve voilà te tango akoti na kolela la maya miso akobima akosala boni yango tozo promettre bino ete boko tika Congo la lombango. Que Dieu bénisse le Congo. Vraiment, grâce à l'Éternel, que tu es bien effacé, l'épreuve où tu es nango, tu es vraiment Zambé parce que Dieu nous a donné vraiment une sagesse et l'intelligence parce que ils ont vraiment facilité pour présenter l'examen ango, mais grâce à l'Éternel, tu es bien affronter ango. Et ils ont passé pour nous trouver l'argent. Ils ont vraiment la facilité pour que on soit mis solo, pour retirer les macarons, mais c'est toujours grâce à l'Éternel qui nous a aidé de prendre tout ce que tu as vu pour ça là dedans. C'est que le grâce penza éternelle nde papa amoni mbongo kasi pasi bande ko balandi po ete Congo to koma ko vivre grâce à l'Éternel Congo e koma ka mutuno so grâce à Nzambe finalement Congo muta ko lobate que grâce ya musala ya papa nanga nda futelinga mbongo gouvernement bozala bato asoni bozala ba démissionnaire et ko sala pe bato mwa malamu pona bano to boti lelo ba komi ko lobaka grâce à Nzambe bana ba komi ko bika la grâce ba misusu kutu bazui macaron te c'est pour cela to luka mbongo pona kofuta bolandi ke ba misusu bazuite bana ya boba koluka mbongo c'est que pays ezotinda bano basala kindumba po ete ozomona bana musunde bazala zumi bali misatu mine moyo ke la baboti ezate pambate baboti bazala misolote lelo kaka mama bapesi bambongo lelo bayo futa bambongo kaka na centre awa nayebi te so mpona nini po mbongo eza te yango tokomomona kaka eza grâce a Nzambe kaka yango tosala makambo po so Nzambe te ti lelo nayebi te biso tofuti te biso tofuta bambongo ba-avant-hier po bosala lelo bosala lobi mpona boki ofuta mbongo c'est pas normal, c'est pas vraiment normal nayebi te yango gouvernement apesa baparent na biso bamisala ya kosala pena je sais pas pourquoi. C'est ça que j'avais un peu à dire. Vraiment, tabino moko bana ya boye, balela la gouvernement l'époque la biso ba parole la biso tolela kité. Biso toyeba ki nzalate. Ata ko Mobutu azaki na mabena ye, mais ngai ona koli na via bonne mère nde bato balobaka. Toyeba ki ata nzalate, na yeba ki ata ndenge nini kolela te ke na école ba futa ka mbongo. Examen to zanga ne lo rolia ma mbongo ezate. Mbongo ezale mike ba pesi na ba école, ba para ba osibisa ba TV. Baketi azuka kama elo kwa cher to zale na nda kwa ke simbisa nando ki azo raisonner mbongo na kozwa pina ki récupérer elo kwa mwana na hotel ko simbisa kuna pas c'est ça ce qui peut be futi te bateki l'école ceux de foot on retravaille on compte à coûter à na centre été vous avez même pas on compte à té merci chérie balobi to simbisa ta ba TV to 6 heures pendant ko retirer macaron ba simbisa to compte à té faut ceux qui ont compte faut dans la en ordre bâti va soda même si c'est un il y a $50 ou $5 à pamba bah peso macaron donc on travaille ça macaron même na centre ah bah c'est compliqué mais ça doit comprendre tenir les autres comme les autres ba parents ba la makasi ça la mona moko ba benga lelo o lelo ka na école ba benga ni ba bise so ye na parent to sala te ti azonya ki ozo parent je sais pas so ba solo la ndeni. C'est qu'on n'est pas beaucoup le gouvernement parce que bien on débat tout besoin c'est l'examen la lelo. Ce qui moral les a calmé beaucoup ça. Maman c'est que je peux un peu dire. Et ça qui est biso ba yo aussi ça siko. Et ça na batu azotanga asala ndetinga la sali biochimie. Non si ndetinga la sali biochimie non si ça na ki osala cabine. Na ki osala cabine avant na quoi est-ce que ko ça pena normal. Ndeti biso ba jeune boto za mi tout fresh mi tout o ekoro kanisa. To sala lelo po Congo eke liboso. Ba luki la biso misala o toko sala toko sala pena so to sisi ba classe na biso tozane loko sala te muto asilisi akomo luka sala kwa asala salon de coiffure bando kata basuki est-ce que ça pena normal. Merci beaucoup Paul. Bon merci pour la parole en tout cas examen l'équipe bien. Malheureusement que par rapport à les surveillants au bazo surveiller biso tia biso vraiment à l'aise parce que on avait étudié à la maison mais et comme on a quand c'est l'examen au lieu batika ba élève à l'aise ba réfléchir par rapport à au batangaki mais on rabaye oh mets-toi ici mets-toi dans
façon na bango ya agir devant biso eza vraiment bien été. Et puis on a côté ko senga examen ezo ko s'est passé bien, mais le problème est là que toki ko silisa. Alors kondi que la biso mawa en tout cas font la biso porte pour to mata université comme moi la besoin son ici na kende kuna mais ezo comme que moi complication par rapport à niveau kuna pour écho de Jésus yake mbongo déjà ndezali te pour ce que ça na mbongo te okotanga te bon eza vraiment bongo pour mbongo ezate na et pas baboti voir même pour tout ça là examen lelo ezaki moi passe il faut papa bunda ça là en tout cas ezaki moi passe donc tozo senga peu susu mais un peu ko sunga biso par rapport à budget aider biso pour tout temps bien pour ba professeur bazo tang sa biso bien mais le malheur est que bazo futa ma bien été alors bazo négliger biso par rapport à paiement na bango eza bien été bazo lo ba question tozo tang sa bino eza par pitié alors comme ça ce n'est pas bien alors faut ba yo ka souci ba professeur na biso pour on paye les parents en francs mais nous en payant à l'école en dollars oh eza trop donc on a s'exprimer te po et les que la biso koto to futa ba parents ba les la kembongo ezati mais kuna ba singa biso to dollar au moins ba futi ba on a franc il faut ba lukaka ba totaliser ba matati na ba dollars et matière et les que la biso normalement tout ça pour ça fin de la coûter. Dès que tu as retiré le diplôme, tu as continuer bétine, tu as film raisonnable. Tu as pour ça tu as pour ça ça va venir na biso pe ya bana na biso l'autre aussi un gouvernement a sunga ata na côté ya ba école ba côté ya ba frais donc vraiment jusque là tu comprends était mort quand tu kende wapi tout ça pour ça au fin de la banda côté ya moi merci à l'époque na tangu bino bana otanga ba bino ba mikonzo bo tala ngai lelo tangu bana otanga est-ce que botanga na bandenge biso to otangela lelo ne biso to otanga bena lelo bino mo bo mona normal baba na bino bozawa biso to souffraka bana bino bazawa te il faut mona bana bino ba otanga bien bazana ba condition bien soki likambu biso to souffrira bino boke kuna bosungi bana bino boyozonga ba papa misala ba ozwa misala quand misala est bien te kuna na musala bafuti bango yoka bafuti bango na dollar awa bafuti bango na franc na 92000 to na biso soki 16310 dollars mais tant ba que vous t'avons bafuti bango na 90 papa pour na nini boy pourquoi comme ça c'est exagéré on est marre de ça en tout cas elo nangina bakisa ezara à propos ya mbongo ne oyo muninga utoloba en tout cas eza vraiment eza ma bien été on a besoin d'étudier là vraiment c'est sincère on a besoin d'étudier mais cause ezara ke mbongo ezate papa tant mususu azo sala azo tant mususu salaire tant mususu ya $100 afutela baleki o bazali $100 te loba 92000 plutôt afutela baleki o bazana simananga et puis ngamoko en tout cas ezo moi na misu ke peut-être moi j'ai besoin d'aller à l'université alors ezo moi na clair boyeke na kokende parce que mbongo ezate alors pas bunda de façon que biso toza ba homme responsable on a besoin de d'étudier de construire aussi la RDC alors faut pas pesa biso moi pas wana to la sake ba la sake bazana volonté parce que biso toza na volonté wana ya ko aider Congo alors comme moi, j'ai fait la biochimie. Alors j'ai besoin d'être pharmacien à l'université. Je serai pharmacien comment? Parce que ça me demande de l'argent. Alors que papa place aux ça là, aux somme il y a bien été. Ils ont moins qui n'a besoin de temps mais côté à somme papa, ils ont permis de tenir. Et lobby comment on peut kuluna? Bon, ceux qui n'ont pas pour ça les acteurs. Alors donc ils ont une opération du confité. Pour bien sûr. Les pays les plus riches en Afrique centrale, mais ni école à l'été, zali ou école organisée, biso ba offelin tout temps. Donc, ceux qui caritas à catholique à tout temps. Nous avons utilisé le dollar ok cher, mais pas par rapport biso mon exaté. Donc aussi ngaboué. Ba na bango nyonso baza ba Europe, ba Asie, ba Amérique, ba tanga bien. Ba on non hein. Tu habites sur Baba Congolais, pour pas bon abazati, bah souffrir, tenez tu biso to souffrir. Et on te signe, bazong ça na bana na bon ah to souffrir na bon ensemble. Bazong ça bana on a RDC baza Congolais to souffrir na bon ensemble. Tout le monde va pas sonner ensemble. Moi na Macron Emmanuel Macron moi na tanga en Amérique, était attend en France. Donald Trump ba ne batanga en France, te batanga na États-Unis. Ba on peut Kobana na ba député soti na ba nani ba on a ba soto ni batanga na RDC to souffrir na ba ensemble on a za na procès maman nga ebele on lobeza te juste
nena lobakaka avenir du demain eza esimami na ba jeune biso ba jeune so botangisi biso malamu bopesi biso éducation malamu pays na biso ezala bien formé eza elenda makasi yango mingi tolobela biso totangaka mwa mbongo ezosenga kuna ba parents biso bafuta bango na ba montamo ya mikie en plus tous bafuta bango na franc na ba école bosinga biso en dollar yango tosengi basunga ba augmenter na nous prix non pe bafuta ba parents na biso po biso pe totanga malamu po so totenga malamu te bien que pays simami na jeunesse so jeunesse elenda te moyen pe pays ezamakasi ezate po jeunesse nem to simi pays ya lobezoya sikoso botangisa biso te tosuka wapi naleli botangisa biso tokokate botangisa biso pardon botangisa biso merci. Ah, maintenant, nous avons gouvernement. Est-ce que notre gouvernement existe ou il n'existe pas? Ce qui a existé, ce qui existe, alors nous avons assisté classe, assisté humanité, na place à ma université, à commis, à sali cabine, à commis, à commis koteka, à omoteka wa mai, à omoteka qui n'a musa, tandis qu'elles sont dans la classe, il y a celle qui peut être biochimie. Mais à qui on se trouve dans la cabine, ni on est à Makamusu, à qui on se trouve là. Na habité na question na rezaraka ba gouvernement na biso ba existera to ba existera te si réellement ba existaka là il fallait tout monde akende muta sisi classe boye ake maman université ne to mona o sisi humanité ma université matikali ka a ba existera to ba existera te ba gouvernement bana na bango kaka ba ya otanga awa biso pe to mona ka passe mona bana bango poto ba ke ba congolais solo. Moi j'ai un exemple ba komi ko sarana mbon na biso mona Bruno Tshibala asome ma $500 na école biso la récréation moi Bruno Tshibala mais ma $500 ya récréation chaque samedi na métro azo panza mbongo ya banque. Ce n'est pas vraiment nécessaire à beaucoup dire parce que si on nous mettait à dire ici, on peut vraiment dire beaucoup de choses. Comme moi j'ai un exemple à donner. Mon frère ou mon ami que j'ai avec lui, il n'étudie pas, il est en retard de classe parce que dans sa maison, dans sa propre maison, il a 5 petits comme ça qui le suivent derrière. Alors les cinq petits là n'étudient pas. Lingala, c'est ça. Lingala de l'anglais. Bon, on qui mango bana bango kuna balobango. Bayebi koloba te yango ndi na za koloba te mama. Bande ko balandi bozo ka penza ke bana la biso bazana posa ya koloba. R2C. Bana oyo bazane bela koloba soki na lobi na tika bango bakoloba lelo ti lobi ti lobokula bakolemba te kasi ezali ya soni na mboka moko te oyo bokoyi kokuta bana oyo baza sansa kozala l'aise mais bana oyo baleli bolandi bango nyonso bana bazali kolela siko toloba nini bino ba oyo bosepelaka kosunga pe ba éducation ya bana oyo bazali ba danger public ya lobi bakuluna oyo tozolela lelo ebele baza ba licence ebele baza ba gradué ebele baza ba diplômé baza ba lettré baza ba illettré te ba tangi mais tellement manque ya musala ba oyo pe bazo sisa bientôt bako couronner bango wa bazui ba lauréat bosali makambo ebele ba bourse d'études toza komona te kasi lobi na bango bolingi bazala bakuluna yango molobeli ya mboka Congo a telemi pe abetu lo seba na commenter mingi te kasi boyoki koloba la bango bana na bino ba ya pe la Congo si vraiment vous êtes des Congolais moi na Bruno Tshibala Zolia $500 bolanja ezanga te mutana lobi akena ka métro ko bebi sebele ya mbongo kasi tala ba para bazo souffrir $500 na bro c'est un salaire ba para musute ngala bino tokolobela yango tika nzambe apambola bino bonne chance. Merci maman. ABC1 Television. ABC1